Allô mes amis, mes chouchous, boza bien na lobi boye est-ce que makambonga na omona bino pe bomona ngo makambonga na zomona vraiment bomona ngo te coronavirus yo penza yo na invite soki yo yaki na mulimo ya kosisa batu mbongo ube ya kobimisa batu kobimisa via batu libanda boye po ani oza mulimo a dépense makasi coronavirus yo penza oza mutu mo boye penza oza mutu mo boye penza foko luko penza bien ndenge tozo to bomo to éliminer pour ozonga ka bisika biuta po eza normal te obimisa batu mbongo bana bafani na bandako kolia ndenge wana komela ndenge wana eza normal te biso tomesana ba vie te tomesana ba vie te bana bafanda na ndako toute la journée tout biso tomesana tokenda misala ba temple bana bakenda ka classe bazongi ba 16h na ndako boye bino nse bozokuta na kamba la mona ndako ezate bofanda depuis 6h à 6h mama ke ya beti kaka moi 5h azongi ndako 12h mon bazo changer bino batambo sala to ka tongo botala bosala pourquoi tout là ça énerve ezoko énerver bandeko nanga molimo a dépense bato bakoko suko bomba te bato bakoko sala so ba projet te vraiment coronavirus yo zandoki o memeli bato peza milimo peza ya kobimisa eza milimo ya kobomba te milimo nde ya kobimisa wana eza milimo boye mabe milimo ya kobimisa eza milimo boye mabe penza lapa biso na vina biso po tolingi yango te tolingi yo pe te dès le début tolingaki yo te mais ozokangama na biso boye po ane okokokangama na biso boye te tozana tali susu ya yo te po tosi totelemi na baprie tobengani yo omoni lelo ndenge eza jeudi boye en tout cas na peso 48 heures ti lobi zonga bisiko uta parce nga na yebi yo ndako na eza Chine nde kote yo uta na Chine zonga ka kuna na Chine kende kosilisa ka ba chinois nyonso bakufa proposition yango na pesi yo coronavirus zonga ka kuna pa ba chinois kende kosilisa bango po biso tozana tana ote s'il te plaît zonga bisika biuta boye te ezokendele mabe déjà boye eza kitoko te ekende vraiment mabe trop c'est trop to supporter déjà ebele kobimisa chaque jour na ndenge biso bato ya poto eza déjà mabe makasi eza norme eza bien te tobimisaka chaque jour te tobimisaka na programme po soki tokomi kobimisa boye chaque jour le osali baachat na semaine 2 fois 3 fois déjà comme déjà ebele tosalaka baachat une fois na semaine chaque vendredi ou bien chaque samedi osombi baachat une semaine mais ekomi na semaine 3 fois yango bambongo yango tobomba na bandako ube tovivaka na fin du mois tovivaka na bambongo ba fin du mois yo ningo bimisa biso nino obana kokende kotina to yiba ube ni ba leta pe bazofuta mbongo te biso tolia bambongo ya leta te lapa biso s'il te plaît bandeko nanga pardon akamonga na omona elekelanga mutu ma penza na lingi bino mingi loka ndenge na partager na bino ka yango wala milimo ya kolia pardon badi bonne journée vos abonnés massivement na kati ya Congo Zivlamiso TV esala bien tobeta masola kati tobeta masola vie esala bien masola buzoba te masola barandi te masola kofinga te ba mama mikolo to ba mama mikolo to na ba famille ba mposa respect ba famille ba mposa ba mona biso tozala kitoko tozala na comportement malamu esalama bien nalingi bino mingi bye bye ba grand bisous naozela biso na ngala kende pale na quartier na ngala wana bye bye